Mbote na bino banso lelo to bandi série ya linaka na bozindo me kozala spécial mapunami na sima ya sanza mibale pene na sanza mibale mapunami masengeli kosalama na ekolo Congo démocratique makambo maike masima salami seni esi pesi bakombo ya batoyo endimi etikali kokende na cour constitutionnelle. Seni pe e bandi banda mwa mikolo seni ezali misala ya maponami na ekolo Congo démocratique bandi misala ya ko mobiliser batu to pe ya kolambusa batu pote bazala na maponami mai masengeli kosalama na ekolo Congo démocratique kasi ata makambo mai masalami mwa tembezali na batu baike maponami yango makosalema na ntango to makosalema na ntango te makambo manso ma milengelami malamu to ma milengelami te yango nde tokolobela na linaka ya lelo kasi ezali kaka libandela ya série to pe ya molongo ya manaka na bozindo tokosala spécial maponami tokolanda bongo mpona yango lokola tolobaki poso moleki molobeli to pe rapporteur ya seni Patricia Nseya tangaki kombo ya bato tuku mibale na minei baye bapesi kombo mpona kowelela ebonga ya mokonzi ya mboka baye seni e ndimi bango tolanda bongo lisakoli ya seni. Après débat et délibération, décide, article 1er, la Commission électorale nationale indépendante arrête et publie la liste provisoire des candidatures déclarées recevables à l'élection du président de la République, telle que reprise dans le tableau ci-dessous. 1. Rajabo Tebabo Soborabo, Congolais unis pour le changement. 2. Mutamba Tungunga Constant, dynamique progressiste révolutionnaire. 3. Katumbi Chapwe Moïse, ensemble. 4. Sesanga Ipungu Ja Kaseng Kapitu Deli, en vol. 5. Anzulini Isilokechi Floribert, indépendant. 6. Baende Etafe Eliko Jean-Claude, indépendant. 7. Bolamba Tony Cassius, indépendant. 8. Bousse Falai Georges, indépendant. 9. Ifoku Putampunga Marie-Josée, indépendante. 10. Kazadi Kanda Rex, indépendant. 11. Kikuni Massoudi 7, indépendant. 12. Majondo Mwamba Patrice, indépendant. 13. Massalou Anedou André, indépendant. 14. Moudekereza Bissimwa Justin, indépendant. 15. Mukwege Mukengere Denis, indépendant. 16. Ngalasi Kourisini Agri, indépendant. 17. Ngoy Ilunga Wansenga Théodore, indépendant. 18. Kema Lilo Bokonzi Loli, indépendant. 19. Chani Mwadianvita Noël, indépendant. 20. Tshisekedi Chilombo Félix Antoine, indépendant. 21. Fayoulou Madidi Martin, Lamouka Fayoulou. 22. Matata Pogno Mapon, leadership et gouvernance pour le développement. 23. Diongo Chamba Franck, mouvement lumumbiste progressiste. 24. Muzito Fumuchi Adolphe, Nouvel Élan. Voilà, ezala kibongo mo lobeli to pe rapporteur ya seni Patricia Nseya ko tanga bakombo ya batoyo ba ko
kowelela ebonga ya mokonzi ya mboka soki makambo masalami malamu na décembre to pe na sanza ya na mibale ya mobu moye nalinaka na biso ya lelo tokobeta lisolo na pasteur Eric Nsenga oyo azali molobeli ya ecclesia ya missioni to pe ECC église du Christ au Congo pe molobeli ya lisango ezalaka ya botali mapunami ya senko ezali ya bayi katoliko na missioni tozali pe na ngambo isusu na maître Patrick Ngoyi oyo azali bongo moko na baye batalaka mapunami na lisanga ebengami Simosel azali bongo pe moko na bayi initiative de veille congolais azali coordonnateur adjoint ya Simosel ezali misala ya kotala mapunami na ekolo au Congo démocratique mbote pasteur Eric mbote mwana mboka Patrick mbote na dino bon bomoni bolandi maman Nseya ko sakola bobangi ezalaki mwa moke basusu bakanisaki ke déjà na étape oyo tokomi mwa mobulu mekoki kobima mpo basusu bakoki kolongwama na liste ntango bolandi liste wana bomoni yango ndenge nini tokobanda na Patrick maître Patrick Ngoyi ntango olandi te seni etiki bato nyonso tuku mibali na minei bapesaki bakombo ekitisi mitema na bato bon epesi elikia eza likambo malamu parce que na moko ya moboko oyo esimbaka likambo babengi maponami tozali na eloko babengi na lopoto inclusivité na lingala tokoki kolimola yango lokola kopesa nzela na moto nyonso oyo abandi te akoki kowelela ebonga oyo ya président de la république akoka komilengele apesa dossier na ye mpe bapermettre ye azala na kati ya processus wana na niveau ya seni lokola apermettre na bakandidat nyonso bakoka kozala retenu donc candidature na bango endimama pe etikali na mwa mikolo mike justice juge ya cour constitutionnelle mpe bakosala mosala na bango tokotala ndenge kosalema me na niveau ya seni tokoki koloba ke asali mosala na ye ntina esika wana na lolenge elongo bai pasteur Eric Nsenga ezali inclusivité to pe bokotisami ya bato nyonso na maponami ezeloko bino bobundaka nango na lingomba ya ECC na Senko nakanisi sepeli kasi mobeko mopesi ndingisa ndenge toyoki na moto nyonso oyo amoni te candidat moko asengeli te po aza na mbeba songolo to pakala kokende funda to na seni to na cour constitutionnelle mpona kopekisa ye akolongole na nzela bokanisi esili bongo to pe makambo ekoya na nsima. Bon, napesi maître Patrick Mbote pe balandi nyonso ya solo esengeli to posa na biso lokola ba église ezali ete tokoma na niveau ya kolongola traumatisme autour ya processus électoral. Eza na makambo esengelaki esalemaka normalement sans beaucoup d'agitation. Lokola o tozolobela awa. C'est dire que eza na responsabilité ya senité kobanda kopona nani akozala candidat nani akozala te. Je crois que culture wana il faut penza to bunda ezonga. Culture ya respect ya ba droit pe liberté fondamentaux ya ba citoyen. Donc citoyen nyonso oyo akokisi mibeko ezali mikano eza na kati ya mibeko akoki ko se présenter. Alors soki seni a observé mibeko ndenge ezaleli biso tolobi eza malamu soki tokosepela tobe eza kosepela pe tozokoba kotala. Je pense que Bokoliki a été na 2018 mingi ba candidat balongwaka ezalaka na niveau ya cour constitutionnelle.
Donc tozali kokoba kozala vigilant peut passer le même message, que ce soit la CENI, que ce soit la Cour constitutionnelle, tant que vous avez tango nyonso ete processus est crédible et kozala transparent, il y a même koloba ete transparence wana il faut emonana na baebanso bazali ko intervenir kolandisama ba compétence na bango et puis kolandisama mibeko ndenge tiami. Donc CENI responsabilité nezalaki à analyser à sali yango tolobi eza malamu tozotala pe cour constitutionnelle ndenge nini ako se comporter soki grief oyo ezali fondé ezwami ekozala mal yango va prévoir la période ya traitement ya bacontentieux. Donc eyei koloba te ete cour constitutionnelle akotranche te to mpe akosoulever likambo te soki ezali contraire na likondi mobeko to mpe constitution ya mboka to mpe baloi oyo ezali korégir baprocédure oyo. Donc tolingi kaka moto na moto asala mosala na ye en toute responsabilité soki likambo akoloba ezali bolobi soki mpe eza te tofandi kimia to avancer. C'est ça tolingi nde yango wana ezali pas seulement inclusivité mais transparence et puis rationalité na kati ya processus électoral. Maître Patrick, soki siko moto moko atelemi a lobby un candidat Songolo Topakala bongite bon na sima nango ezala cour constitutionnelle topé CENI ekoloba ezabiso te eza moto Songolo Topakala ekosala mabongo te. Bon mibeko na ndenge esalema basalaka mibeko te mpona mutu moko. Alors musala ya justice ezali ya kolimbola mibeko wana po esunga baebanso oyo bapesi elikya na ye justice bakoka koyeba ke ndingisa to décision ni justice ezwi eza sembo to ezali sembo te. C'est vrai mibeko ezali tomona wana 2018 na époque wana mwana mboka Jean-Pierre Bemba azalaka candidat je pense pe barejeta la candidature na ye mpona interprétation ya décision ya cour pénale internationale na likambo etali condamnation na ye ya cour pénale balobaki na bosani vraiment terme exact ya condamnation wana balobi baramene yango balobi eza ndenge moko na corruption oyo epekisami mpe na mboka na biso donc moyen to retenir candidature na ye ezali te. Lelo tozoloba boye tolandi na nzela ya bamedia barequête oyo eza mokanda subornation de témoin oui baramene yango balobi non yango nde eza équivalent ya corruption epana biso awa donc eza condamnation moko pénale oyo ke voilà baretenaki candidature na ye. Bon lelo oyo agitation eza makasi bolandi révérend Eric napesi botondi mingi na ye agitation eza makasi ezali deuxième expérience na biso tozokende nango na maematani maponomi oyo mpenza ya alternance après baane oyo tolobaki ya dictature bato bandimaki te maponomi boye ekozala esengo mingi bapesa chance na bato nyonso oyo bakoki bakende tobanzi ke cour constitutionnelle ekosala mosala na yango na ndenge elongo bani seni ye wana na niveau na ye amoni te bacandidature nyonso oyo ekoti après ekoanalyse alandeli azwi ngonga na ye nyonso alobi non mpona ye na niveau na ye amoni likambo ezali te bato oyo basengeli bakende ntina mokolo ya maponomi sikoyo awa ngambo ekomi na niveau ya cour constitutionnelle ye asimbi mpenza mpena mibeko bapesi bato nyonso possibilité wana ke oyo aza na likambo songolo topakala amoni te non ayebaki ndenge nini akokóma na seni te mpona koloba ke mutu
X to Y asengeli te na kozala candidat mpona kokamba ekolo aya tomoni bato bakomotelema moko moko bakei bakotisi oyo tobengi na lopoto na ndenge bato bayebi makambo ya justice requête en contestation ya candidature oyo tomoni deja bato babale ozoloba namoni candidat moko Sef Kukuni ya telemi polo bate mokonzi oyo aza na ebonga Félix Tshisekedi asengeli te fo balongola ye namoni mpe moto mosusu asala lobi likambo moko ndenge wana azosengaka balongola bato basusu. Voilà, eza par exemple opesi c'est-à-dire sikoyo nde tokotala sembo ya cour constitutionnelle na makama oyo bamemeli ye wana na oyo etali candidat Songolo to Pakala akotranche yango ndenge nini, akotraite yango ndenge nini, akosambisa yango ndenge nini na résultat na décision wana na mokano oyo cour constitutionnelle ekozwa biso baobservateur biso bakongolais nyonso tokoyeba c'est vrai moto na moto na oyo etali bamilitant mpe bato mosusu bazangi te na kozala oyo aza na kambo oyo aza na kambo mais tokosila na koyeba est-ce que bamikano wana oyo cour constitutionnelle ezwi alandeli mobeko na ndenge elongo bani to te. Donc awa boye cour constitutionnelle aza na responsabilité monene mpona suite ya processus oyo. Tolandi bino malambo lobi motema ekitisami mo moke po bato nyonso bandimami na seni kasi lokola seni ezokende malembe e bandi misala ya olamusa bato akotelemisa bato koloba te maponami makosala mabongo le 20 décembre ndenge beaucoup likonzi esengi yango awa tokolanda bongo reportage ya moko mopanzi sango ya VOA Lingala Nathalie Sekaboro akitaki na esika yango nakanisi bolandaki pe yango nakolanda ndenge seni e bandi makamba kolambusa bato toni koloba nini tembeza suti na mituna bino bokanisi ete sikoyo maponami makosala mapenza na le 20 décembre to mokolo ya tukumi bale na ya sanza ya zomi na mibale ya mobu moye to pe lokola bato mosusu bazoloba nungu makambo na mabongisa malamu te pasteur Eric Senga olobi nini? Oui, nazo continuer koloba que tous en 4e cycle électoral. Je pense que Maître Patrick a se rappelé tant que tobandi kotia ba réforme il y a système électoral où nous sommes en 2019 a consisté mingi na likambo wana po bato bakanisaka ete processus électoral e bandaka soki tokomi pene ya maponomi nde bato nyonso balamuki. Non, processus, on bien un processus. Et bandaka depuis ba rapport oyo ya maponami l'équipe au cycle précédent à l'issue desquels tozoaka ba proposition ya réforme. Maintenant mon coup c'est na étape autokomi to sepeli solo na procédure ya ba liste ya ba candidat na présidentielle et puis députation provincial, national, puis au niveau local. Nous sommes tous na paquet moko. Mais tout tika na biloko mibale oyo esengeli pesa la ezwabiano. Ba opération très importante. Ya liboso ezali publication ya ba liste ya ba électeurs. Soki ba publier liste ya ba candidats. Landi mama Patricia Lobi 24 na présidentielle. Nous avons un chiffre exact était côté à je crois 23 000 pour na niveau ya députation et sengeli peto yeba corps électoral ezali bato boni solo senya pesa ki ba chiffre ezokende presque ba 42 millions mais sengeli tomo na liste wana je crois que bobungi te biso ECC Senko to insista ki mi na bande comme susu ya ba mission d'observation électorale notamment Simosel Petoyoka qui est loba yango
pour tout ça la fiche et audit il y a fichier électoral audit externe mais boyebi ndenge ni débat wana elekaki ti tokendaki proposer audit citoyen bato bacomprendre yango kaka te sikawa seni azalaki kopromettre koloba ete boza na besoin ya koinsister sur audit te mpo tokopublie baliste na ntango tokoloba awa ti sikoyo eza na bas antenne oyo ye moko seni aproposaki ya kotya bapréposé na ye baantenne wana ezosala te d'ailleurs communiqué tozobimisa kala mingi te par rapport na yango na site internet esika oyo seni alakaki ete akotya ti lelo batie te même argument oyo seni azali kosoutenir koloba ete place ya kotia baliste ezali te ndeko edi na bandeko nyonso bakolanda eza mbala ya yambo te tosala élection na mboka oyo baoyo baleka liboso basalaka ndeni bosombi batableau baza oblige kotia yango na bamur ya baloko oyo eza koabrite baantenne te bakoki kotia batableau à la rigueur na site internet na bango donc wana ezali premier problème tozo continuer kopase bamessage na seni toza na eliki ya ete bakoprendre yango en compte deuxièmement ezali likambo ya cartographie bebe ko elobi ete 30 jours avant début ya campagne il faut déjà publier cartographie oyo ko permettre biso ba mission d'observation électorale toyeba répartition et puis biso pe toza na déploiement ya kosala et kosunga et puis to comparer tout ça la analyse comparative par rapport ya cartographie oyo ezalaki mpona ba centre d'inscription na oyo ezalaki kosalema mpona ba centre de vote donc biloko na mibale soki pe seni asali makasi ndenge basali makasi mpona kopublie liste et kosunga lisusu pe kotinda biso toloba ete solo tozokenda na élection na 2023 le 20 décembre avec beaucoup d'assurance kasi soki biloko wana ezwi et annoté ezo continuer kobakisa doute sur fiabilité ya fichier électoral na yiko sukisa mpona koloba boyebi ete na enrôlement esalemaki bankoko so ezalaki mingi eza na bato basalaki enrôlement mais bakarte na bango baza na yango ezomonana lisusu te baécriture ezobunga foto eza kobunga seni epesaki mbela ete basala baduplicata bamisusu bazozwa bamisusu bazozwa te eza mpe na bamisusu oyo babungisa bakarte soki bakei bazose rendre compte que kombo eza te na kati ya fichier alors nyonso wana tokoriske sans savoir ti tokoma le 20 décembre bato boni lisusu oyo bakarte na bango ekobunga baécriture parce que ezokobunga ndenge ezobungela toyebi ndenge ezokobungela alors nyonso wana ekoriske biso en dehors ya baaspect politico-politicien tokoriske tozala na barevendication voire batension na niveau ya bapopulation baoyo oyo bakozala aye jour ya vote aza na carte na ye ayebi te akovote esika nini kombo ebimi esika asarolaki te biloko wana nde bareglaka yango sikoyo mpona koevite batension bamokolo oyo ezali kopusana donc mpona biso toremercie seni tofelicitaki ye mpe na étape ya publication ya baliste oyo asali kote ya badéputation na présidentielle toliki ete ya passé de contestation c'est déjà bien na traitement ya bacontentieux eza mingi te sikawa batala likambo ya baliste ya baélecteur pour élection eza ya bacitoyen voilà toza na reportage moko tolanda kala mingi te po etali makaba bakarte wana kasi na tuna maître avant toke na bokuse mpenza na mwa mbango maître ozala mwa mokuse ndenge pasteur alobi likambo etali d'abord publication ya baliste na likambo ya bacartographie na tetika lisusu na 300 jours te yokanisi nini est ce que seni ebuki mibeko soki ebuki mibeko est ce que maponami yango sikoyo deja tokoloba nini ebimi na nzela ya mibeko to te na makambo wana mibale to makambo so etikali oui na mokuse na banza personnellement nalobelaki yango na bamedia mosusu bandeko batunaki motuna wana mobeko
Bengi loi électorale. Namae révérend Eric Kauti Koloba awa azo se baser kaka na mobeko. Article 6 de la loi électorale est clair. Lobby que c'est ni il faut. Et lobby c'est que à koki toté. Non, il faut. Alors on a obligation à afficher les listes électorales. Pour l'année, il faut pas afficher. Et ça dit le lenge ya kolakisa sembo que mon sale salami malamo nyo seza bopeto et loko ya kobomba ezalite. On a affichage. Et ça pour garantir transparence. Et pour permettre accessibilité de l'information dans Motonios. N'est révérend outil Koloba. Rubrique que ce ni a ça qui est que non, va afficher na site. Mais depuis communiquer, on a dit le lot Mikoloboni et l'équipe. Information dans un site internet et celui des alités. Révérend outil Koloba préposé à la siko lokola ebuki mibeko na mwa boku se poto tika na tango mingi te siko seni ebuki mibeko na yango toni siko esengeli kosala nini tango tika na boku se penza. Non, ça veut dire conséquence nango na biso ba électeur biso ba observateur ezali ko kela bobangi, c'est-à-dire to komi komituna est-ce que ya solo penza fichier wana ezali lolenge seni a eu saki biso ke ezali le bobangi koti doute koti, c'est-à-dire mosala et salema na ndenge longo balite tant besoin ba cartographie mobeko elobi un mois avant campagne électorale selon calendrier oye moko seni a publié qui il faut ebanda je pense le 18 novembre ou le 19 je sais plus le 18 novembre quelque chose comme ça le 21 le 23 octobre, c'est-à-dire on a déjà entamé la période où la cartographie wana il fallait la publier. Si ko torokende élection en nengenini. Pendant que c'est toko yamba na manaka na biso ko ya bato seni po ba limbo la pona yango kasi awa toko landa mo reportage ya mokuse pona makambo etali carte topé le kasa ya ba poni ndengezo kendina André Ndambi. Bana mboka mingi ba ekolo Congo démocratique bazali kolela pe komi tungisa pona makomi malimwe to mazali komona na tela lokasa ya boponi to carte d'électeur na bango mingi bazali komi tuna soki bakokoka kopona ndenge nini no mona makambo neti tozungi na 16e siècle pona nini ba biloko boye ba biloko ba dessiner na maboko eza biloko neti ba carte ba électeur ba dessiner na maboko photo ya moto boye komona ndenge nini comment identifier quelqu'un na photo ya boye c'est eza biloko moko impossible on trouve en normal okangi photo elimwe ba identité kutu ezate effacé bon tu habite besoin de biso ba élection moko chaotique. Bon inquiétude eza que no ba carte sénat biso eza vraiment malamu parce que ba écrit nous tout c'est limwe na ba visage na biso c'est limwe ata na ba banque pour que vous ata mbongo boye bazo boye parce que ba carte eza malamu te ya on est to senga na sénat que no si y a moyen que no acha ba centre ba pesa ba duplicater un peu partout pour permettre biso nous surtout que na mapona mais parce que eza vraiment obligation na biso faire tout donc tout citoyen donc azana droit ya que no il faut kende na mapona mais pour voter moto oya lingi na biano epesaki na radio Top Congo mokambi ya seni misalami ya kobongisa maponami na ekolo Congo démocratique Denis Kandima alimbolaki ete eyano ekopesama na nkokoso ena pona duplicata ekopesama na bayi mikandame ya bango mibebi Moi, ma carte ne s'efface pas. Baninga na ngai ya mosala zinga na ngai batu oyo tokutana na bango na libota na ngai ezali mo pourcentage esengeli batu kososola makanisi oyo ezali na kati tango ozana batu tuku minei na minei ya million pe kama ya batu oyo bazana problème na pesi ndakisa ya boye kasi bakosala makelele mpona nkoto kama na moko kasi tosi déjà solution tokokabola ba doublon na batu oyo bazana likambo oyo ndenge mikolo mizali kopusana bavandi baenguma bokondi Kinshasa baye bazwaki libaku ya komikomisa pona kopona bakanisi ete mokanda mwa boponi mwa bango mokokoka lisusu te kopesa bango nzela ya kopona pamba te makomi mabungi uto Kinshasa André Ndambi pona lolaka l'Amérique na eteni mususu ezali ete botali
maponami. Na botali bon maponami wana ezali bino nde bosala mosala yango sikoyo ezaka aseni te po bino pe fo botala tokoloba nini tomoni nini mwa boyokani bozali te kati na bino kutu na bino bato ya senko bokinda bon na aseni. Est-ce que bomilengi lami bino bato bosengeli botala maponami? Est-ce que vous avez makambo nyonso boyebi esika bokendo tala yango kokosa na bino ezani? Na bandi bongo na pasteur Eric Senka. Biso toza penza na mikakato mingi te, toza très bien préparé depuis longtemps. Observateur basé à terrain bazali, ba formation za kosalema, logistique ezali renforcée, ba discussion pe na seni ezali kosalema. En tout cas, nanga mona biso na ko rassurer te tozali prêt sur le plan logistique, sur le plan il y a ressources humaines, il y a ba observateur na biso, sur le plan il y a ba formation pe ezali kosalema. Bongo toloba nini bomilengeli kotia bato nyonso bisika nyonso toyebi ke Congo eza na avion te lelo yo eza problème ezala pona seni ezala pona bino bo sala bo déployer bato na biloko na bino ndenge ni maître Patrick. Bon, c'est vrai, et c'est qu'au milengela na matali observation électorale c'est na makoki ebele. Mission nyonso en fonction makoki waza nango a sala comme ça ndenge longo bali ndenge révérend Otikoloba Sanko SCC eza mission moko monene de par le fait que eza la confession religieuse bazalaka déjà présent pratiquement partout ndenge moko pe Simosel oyo azalaki presque sur toute l'étendue de la République dans l'élection en 2018 azali pe na bae oyaye mais au moni mibeko évolue akapé c'est un renforcement de capacité donc tozo milengela progressivement bao baza ba observateur de long terme baza sur terrain tokotala ti tokoma pene ya mikolo na makoki otoza nango à quelle hauteur tokoki ko se déployer alors na matali ba avion nyonso wana aussi je ne pense pas que en 2018 il y a d'avions qu'il y en a ou plus qu'il y en a aujourd'hui. Et ça, en fonction, il y a des obstacles, tout sur le terrain, on trouve toujours des solutions. On a acheminé. MONUSCO et Dakar, ils sont dans la mission d'observation. On a déployé le matériel en tout cas au NIP et Dakar. Donc je crois que ceux qui, dans les vols commerciaux, tous les déplacements commerciaux, moyens et modalités, il y a pour commis ça, un matériel na biso ba kit d'observation, tozang atena pour recourir na ndekwana MONUSCO et autres basuna biso. Maître pasteur Eric Senka, bon nakanisi nazani likia ite ba kosala cartographie ba publier ngo kalate kasi nde siko bo si bo bandai ko banda misala na ko positionner batu na bino mais lokola cartographie et yebani te kino sika est-ce que bosi bo bandi misala bosi bo tiango to poza na kwa koso eza ndenge ni cartographie na biso ezalaka penza copier coller te na oya seni donc ndenge maître alobi toza déjà ba mission d'observation électorale ya kala toza na ba base de données ya biso. La vérité c'est que la plupart en tout cas 80% ya ba site où ya britaka ba centre d'inscription pe ba bureau ba centre de vote yebani donc nena lobby il y a quelques modifications cause à la awa ce qui fait que tozela kate que seni a banda ça c'est un des deux tâche autoza nango c'est que biso toza na ancrage national et à la côté Senko to SCC recrutement na biso batoza recruter na Kinshasa te pour bazala déployer na Bongandanga na Basankusu na Bolobo te to recrutaka observateur ya court terme localement. C'est vrai que ce sont des formateurs des formateurs des bazara des fois déployés par rapport il y a un renforcement des capacités mais en tout cas ni nabiso ezali fichier nabiso ezali eza correct base de données ezali bon ba mise à jour à mike pe ça les makama c'est vraiment sur terrain de te recruter kabam.
Tozana bato Seigneur ati po ba répondre na makambo wana nyonso bon moi contre tinsalamaki po ba ya kasi tukanisi mbala sima ba kozala mais bozaka bino mon côté bino boza bolobi boza na ancrage national bongo ba observateur internationaux tant bongo bayaka esengeli baza na cartographie ba osala mosala ndenge ni bon sikoyo ti sikoyo toza na cartographie te maître bon écoutez, yango tozoloba cartographie c'est vrai et d'accord non seulement observateur mais aussi eza moto nyonso asengeli ayeba esika nini akovote la cartographie c'est d'abord bisika nini concrètement maponomi ekosalema bango baza premièrement na besoin na pasi po ba parti batia ba témoin na bango bakende tala bakende tala mapona mais voilà c'est ça vraiment même pendant que ça la stratégie il y a sensibilisation il y a campagne baza nango besoin c'est dit eza seulement te likambo ya baobservateurs internationaux to nationaux etali moto nyonso oyo aza intéressé na maponomi wana ye moko atiaki calendrier na ye abi bosakana te tosuki awa tokokende boye vraiment oyo ndenge balobaka okoyiba sikoyo awa makambo po ifo esalema na ndenge elongo bani na kolandisa mibeko awa tokomi kokende ngonga etelemi kuna le 20 décembre mais makambo ya yambo ifo esalema liboso tokoma na étape wana ezosalema na ndenge elongo bani te yango nde ezopesa bobangi mingi mpe inquiétude soki olingi opermettre nga na lobao na France tokomi komitu na est-ce que soki toévolue na rythme oyo nini ezogarantir que maponomi ekosalema vraiment le 20 parce que nungu ekokoba nungu esi ebandi na makambo ya cap lelo oyo plus de la moitié presque en tout cas motonio plus de la moitié ya motonio so azali na cap d'électeur na ye esi esefase garantie mpe ezali te ke soki nazwi carte na nga lelo dans 2 mois ekozala toujours intact soki tolobi tokende mpenza mosika mokonzi ya seigneur alobaki ke akopesa baduplicata ese bandaki bolandi botali yango ndenge ezokende ndenge bazopesa le révérend alobi wana que processus ya délivrance ya baduplicata eza na nkokoso ebele mpe soki tolobi tokende mpenza na mosika tolandela nini esali te tozwa bakarte ya qualité wana oyo totikala kozala nango jamais lelo oyo soki tolobi tolandela coût ya délivrance ya duplicata ça fait combien de mois seni abandi kopesa duplicata combien de bato bazwi duplicata coût nango eza na coût to se retrouver à 2 mois 3 mois de l'élection bato bazokende kozwa donc c'est dire duplicata ekomi obligatoire moto nyonso akomi na besoin ya kozala duplicata esalema nano te révérend alobi na biso ekomi na suka ezali likambo tokolobela tokozongela yango nakanisi nazali niliki ete bato aseni na émission ekoya na linaka na biso ekoya bakozala bakoyanola bakopesa ndimbola toyokaki mwa baexplication moke me tolingi mpe awa bapesa baexplication bapesa ndimbola tolobi tobandi awa série to molongo ya manaka na bozindo mais spécial maponami kasi mpona lelo toyambaki bongo pasteur Eric Nsenga wazali molobeli ya ECC Ecclesia ya Misoni pe azali molobeli kati na lisanga ya kotala maponami ya Ecclesia ya Misoni pe ya Senko Ecclesia ya Katoliko toyambaki pe bongo na ngambo yusu maître Patrick Ngoyi oyo azali bongo moko na bayi initiative de veille citoyen azali coordonnateur adjoint ya Simonsel ezali misala etalaka maponami na ekolo Congo démocratique toyambaki bango totali ndenge nini maponami mazali komilengele pe botalemi ya maponami mayango topesi bongo matondo mingi na pasteur Eric Nsenga topesi pe na matondo mingi na maître Patrick Ngoyi matondo mingi na bino banso